Merci la fidélité, peu confiance pour ça Kindoki politique, émission Nabino et analyse politique partout dans le monde. Tous a toujours on a pour analyser Nabino longo politique yambo kanabiso ba effet aux salama ba événement ba activité aux salama et puis ko pesa ba commentaire, ko pesa ba argument et ko critiquer pour que makambwe kende malam pour biso toujours zela que Congo nabiso et tout moment et kende lisusu liboso. Merci pour vos aides vos analyses partout dans le monde. Le lot aux lundi le 15 mars 2021, le lot ezali parmi l'actualité du jour ezali bongo ouverture il y a session parlementaire il y a mois de mars dans l'Assemblée nationale pe na Sénat le lot PKK Nambo Kanabiso président de Botswana Zozilama akoyamba ma epa ya homologue nae chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et puis semaine oyo selon ba source nabiso gouvernement Lukonde Sama et Zozilama pe alors nyonso wana eza ba actualité oyo ezali kosalema awa na mboka na biso kasi tokomanyola ngo malamu nazanga mo côté na plateau na yambe bino lelo monsieur Anissé Loleka asa coordonnateur ya Pouvoir en Marche, parti politique bon en sigle MPR na etoko solo la moi mingi na o etali bongo actualité politique a eza kindoki politique to lobara nyonso kasi to finga kate mwana moka Anissé Loleka mbote na yo mbote maman journaliste boni santé santé za malamu na ngolo atata nzambe ndinga so batela biso boni parti na yo LPM en sigle le pouvoir en marche quand aux hommes en sigle ndinge komame to za malamu c'est un mouvement politique soutient la vision et les actions du président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Pourquoi LPM et pourquoi le pouvoir en marche? Nous soutenons la vision du président de la République parce que aïe nakati ya mboka aye ko changer image ya mboka. Comment il faut changer image ya mboka aye ko changer on a un état de droit, gratuité d'enseignement, sécurité, vie sociale, nyonso. Et c'est pour cela le pouvoir en marche tous en simanaye pour un Congo nouveau. Tout le gouvernement Sama bino bo soutenir vision en chef de l'État Kasilelo un mois depuis le nommement premier ministre depuis le 15 février que nous le 15 mars dans le gouvernement Sama ebimité ba blocage ndenge zoyo kama mbundu mbutu na 4 union sacrée bino ba ya ngambu bo soutenir chef de l'État bozo kanisa penzani bon moni na koyanola mutuna na wana mama journaliste outi kotuna ngai gouvernement ya Sama Lukonde Sama Lukonde ezate bato amona waka Sama Lukonde ne ezana histoire moko boye asala pe na mboka c'est-à-dire zaki na ministre ya sport na gouvernement ya ancien régime ya monsieur Joseph Kabila nda démissionné qui pona mabe salimaki après avoir ce koko démissionné qui ndai na opposition ensemble ba onande ko Moïse babunda ki pe pona intérêt ya mboka po mboka zonga na nzela parce que mboka oyo banda suko zonga susu na nzela te. Président de la République abimi Félix Tshisekedi mwana yankoi oyo banga kaitumbate nde akeiti makambe kwa ko salema ke mbutu eza na kati ya FCC na cash et na aki pe ko lancer ba appel eza na koleka na batele ba bitando ikena aki koloba na bike te biloko to linyango susu te na kata mboka il faut likambo FCC na cash il faut bakabwana akaisi na lobela ki yango président de la République qui na salela ki ba mbele bele président de la République ayoka ki le pouvoir en marche a to sa ki mungonga le pouvoir kasi uta bakabwani pe loko ezo mona te ya ona zo moi te nazo salo parcours po yo na sala ki ba appel na yebisi président de la République na bien ma qualité de coordonnateur national ya le pouvoir en marche na sengi kabwana na FCC parce que FCC baza okola mbongo ya kala ya indépendance esila ki dia valer na kata mboko lokwa na sala ki appel président de la République ayoka ki asala ki consultation après savoir ko ke na kata consultation pa et quoi kobima union sacrée na yebi sous président de la République na oui président de la République Luka Mutu oyaza mutema malam on nommé ministre c'est-à-dire premier ministre chef du gouvernement oyazali pe akozala na souci à peuple congolais oya kokota na vision na parce que président de la République vision ezakini ezaki un social état de droit gratuité enseignement vie sociale économie qui fait ça stable mais Kabila na batu na ye ba comprendre ka vision président de la République té yangwana na isa président Kabwana loko Kabwana ki lelo président de la République na kate union sacrée na ebisa kana biki non
bimisela biso chef du gouvernement oyo ya kotravailler na vision na yo oyo mpe kotravailler mpo na intérêt ya peuple congolais. Président de la République ayokaki aye kobimisa ndeko Sama Lukonde. Ntango abimisi Sama Lukonde nasepelaki makasi na binui aza moto oyo asalaki na gouvernement Kabila mais adémissionnaki mpo aboyaki babétise ebele oyo na gouvernement bande koautorize. Babimisi ye bravo makasi na ndenge babimisi ye. Lelo siko lokola abimi Sama ebinga bien eloko Sama Lukonde azolandanga na télévision ebinga très bien nde nazoloka banda zaki na 2014 ayebakinga pe nazo sala appel awa yebi nasengi na Sama Lukonde lokola moko alobaki ke non akobimisa gouvernement ya guerrier, c'est-à-dire bato bako travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Il faut à répondre na appel à le pouvoir en marche. Peuple azozela nini et pas Sama Lukonde. Peuple azozela 1 sécurité, 2 vie sociale, 3 économie. C'est-à-dire que non maï faisala, kouri faisala, agriculture. Parce que batebele babetaka karana o etali agriculture ya mboka mama journaliste. Il faut que non avant indépendance tozaka na même agriculture na ba pays lokola Canada, Chine, Corée, tozaka même niveau. Les loba pays wana eza développé pourquoi pour na agriculture ya bamboka na bango. Yango wana na yusaki Sama Lukonde. Lokwa pa zolanda biso. Le pouvoir en marche na yebisiye kabimisa gouvernement oye moko alakaki ya wario. Ye moko ba ya ba guerrier. C'est-à-dire bato ba ko travailler pour l'intérêt ya peuple congolais. Baton va travailler pour le peuple congolais na mbutu ya koyela ba poste ba pour déjà mbutu zoko ta liste boy kota ki eza lokuta liste mususu kuna eza compliqué na kati bato wana kaka to FCC obino bozolo belana bazapi na kati. Yo kana biso madame o mande to ça. Malembe mbe. Tete oye lokona ozo pesa biso mwa kanda ta ba koyela ba poste wana. Ozo mona. Wapi intérêt ya peuple congolais? Intérêt peuple congolais ça sous-souté. Ceux qui sont ça bon ça dit intérêt peuple congolais ça dit ceux qui bon to ko benga na bango to sala bango ba marche ba saka na biso te so ko benga ni mo union sacré coup-fit mais to ko sala Sama Lukonde marche soki makambo zo longo banate to sala marche pour président de la République on même mutu mususu wa ko za isuna n'intérêt o ya ko travailler pour l'intérêt peuple congolais c'est non yo problème ezo utawapi bon au moins elo na zo bisayo eloko biso to zo boya nde biloko yo bato ba ko welela osomona ba ko welela. Est-ce que tu as besoin de l'intérêt du peuple congolais? Ceux qui ont besoin de l'intérêt de la famille biologique ou de parti politique na bango batika. Bawele la nanu intérêt du peuple congolais. Congolais a besoin ni. A besoin de sécurité fait en 4 konyoso ya étendu ya mboka. Le quoi na est. Insécurité c'est insécurité. Peuple azozela ni économie ya mboka ezala stable. Peuple azolukani kurezala. Maïzala, agriculture ezala. Yangwane biloko oyo, peuple congolais, azozela na gouvernement Sama Lukonde. En ma qualité de coordonnateur national, il y a le pouvoir en marche. Na sale appel, il y a quoi bisa, chef du gouvernement Sama Lukonde, na gouvernement na ya union sacrée zobima. Que va travailler pour l'intérêt ya peuple congolais. Ceux qui va travailler pour l'intérêt peuple congolais, maman journaliste, na kosa l'appel na peuple congolais bakobima na 4 konyoso ya République démocratique du Congo qui toko sala marche pona Sama Lukonde ka démissionner. Okomona toko kende kolala kuna na kata primative pas démissionner. Ceux qui a répondre te na appel à peuple congolais. S'il te plaît de quoi c'est ceux qui le lobo sali sous ba nani Sama Lukonde a démissionner moment te bo pesi sous mokonza mboka retard. Na lobi boye. 2 ans, oui que 2 ans mino sieki. Te on est 2 ans bato FCC na cash. Okay. Même continuer à un pouvoir. Yokana biso bomba. Kabila a un pouvoir. Maman jeunesse c'est un biso. Ba ko landa biso pas na peuple congolais. Est-ce que non Kabila zaki na majorité na parlement? Azaki na majorité na gouvernement. Yene mtande ko gérer ba institution wana. Osomona parce que deuxième institution ezaka parlement. Troisième eza gouvernement. Suko Kabila zaki na majorité kuna. Webi ke Félix amoni passe na 2 ans oyo. Félix azaki kana soutien mibale. Soutien Nzambe na soutien le pouvoir en marche na peuple congolais nyos. Pourquoi azaki na soutien parce que to ande ko linge to no mone kino azaki mutema malamu pe to zo linge jusqu'à présent.
nde peuple bakolanda tozolinga parce que aza na mutema malamu Kabila na gouvernement FCC na cash balekisa Félix ta ya pamba ta likambo babengi gratuité enseignement madame. Imaginez-vous d'abord yemoko Kabila promulga yango na 2006 le 18 février 2006 mais atikalaka te kotia gratuité enseignement mais tango Félix aye ayeko kotia gratuité enseignement babandi kobundisa ye mais bande kobundisa Félix te bande kobundisa biso peuple congolais parce que Félix ande koluka intérêt ya peuple congolais bande koluka intérêt te ya famille ya Tshisekedi ou ya Tshilombo te ande koluka intérêt ya peuple congolais mais te bande kobundisa te ande kobundisa biso nde na saki appel ke bakabwana lelo bakabwani azwi Sama Lukonde atie wana tamu tema malamu ya mutu abike no boya to sala union sacrée za lokola unité nationale ya tata Mobutu que to sangana bomoko poto luka intérêt ya peuple congolais ke mboke ke liboso madame soki batona bazowelela ba poste c'est-à-dire bayete pour intérêt ya peuple congolais bayete kokota na vision ya Félix Tshisekedi Tshilombo mwana yankoi c'est-à-dire bayende na ba oetali ba parti politique na bango na ba famille biologique na bango solo penza na kawana nini faut ça na batunyo sona il faut ba kota kana vision président de la République parce que d'ici là 2023 ils ont s'approcher élection ezali pe président Félix Tshisekedi mutako battre yé na 2023 ezaka tata Nzambe parce que Félix Tshisekedi azali aimé d'abord chez moi na la grande province de l'Équateur alingani mingi kuna balingie makasi pe RDC mobimba bazo linga Félix Tshisekedi. J'espère que vous avez un bilan pour présenter un peuple là. Na ebisio président Félix bilan est positif. Déjà. Oui, on a joué biso est positif. Na 2023 candidat moko ta ko battre Félix Tshisekedi. Muto battre président Félix Tshisekedi ezakaka le Dieu le créateur du monde. Ba point nini yango yo ko komuna keza positif ya otangela bana mboka lelo. Nakoko salone lo ko liboso nan. D'abord gratuité enseignement. Hein? Mais ils compliqué déjà. Et bande ko compliqué pona gouvernement bato FCC bakongazaki ministre ya EPST ozomona. Bango bato ande ko compliqué makambo parce que babi que non bango mission za kinini. Il faut on expliquer bino makambo wana. Mission na bango ezalaki que non basala makambo touke président Félix a échoué na mandat na ye. Pour ce qui président Félix a échoué, peuple koina président Félix. Au moins plan oyo bango bande ko sala. Baba que so peuple yini bango ay yini président Félix. Bango bako moni président bino boponaki yeyo anyoko li peuple. Mais tango to ko benda baboul na lobby yango na yebi ko oza témoin bi ba monsieur Bele na sala na yebisaka président de la République na bino président Kabwana na FCC bazo travailler pour bazo lukake échec za na côté na yo pour peuple finga yo président de la République oka yoka ki mongongo le pouvoir en marche président de la République aseni akabwani na FCC lelo ayaki ko sala appel na oya consultation tant toke na consultation lelo ngo résultat positif okomona obi que 2 ans au président de la République abundi na FCC soki azaki na gouvernement ya yemoko na gouvernement ya majorité ya gouvernement ya yemoko na majorité ya parlement ya yemoko mais mboko tuinge to le kata fui d'ici na 2 ans o to zerabino to continuer mission na biso to zera biso likambo ya Sama Lukonde to zera maman journaliste na 5 ans na gouvernement o travailler fort pour l'intérêt peuple congolais Sama Lukonde a un devoir na gouvernement na ba répondre kana besoin de population a besoin de sécurité besoin ya maille besoin ya courant besoin que non agriculture et so ebike bolimi moi 2 minutes webike la Tanganyika ezana combien de couches 9 couches mais les autres ont utilisé kaka 2 couches manque ya nini manque ba bateau ezate bateau industriel canot de pêche ezate ozomona tango lelo ba bateau de pêche wana ezate madame ba bateau industriel ezate banzela ezate ministre ya infrastructure ya gouvernement o ya Sama Lukonde na ministre ya agriculture
nasama lukonde moko ba travailler mingi pona agriculture ya mboka oyebi ke kolongwa Kinshasa ti kokenda mbandaka epa na ngai nzela eza te kolongwa mbandaka kokenda Kisangani nzela eza te kolongwa Kisangani ti koya na kati ya Kindu pe kokende kuna na kati ya Lumbashi nzela eza te. Mais vous attendez à quoi que non économie en boka est stable et cause stable ndeni babato malamu ezate masu malamu ezate agriculture baza ko s'intéresser na ngote pour dollar ekita pour une économie en boka est stable il faut gouvernement sa malukonde et se baser na agriculture ya mboka pour biloko ezo pola et pas na biso kuna na bamboka na ba territoire bikoro na ba ville mbandaka na ba bujala na ba ingende kuna na ba walungu na ba walikale nzela ezate il faut sa malukonde azana devoir à travailler na kata agriculture so kaka ba travailler na kata agriculture nde dollar ekokita soki ke no ba travailler na kata ya agriculture économie mboka ekozala stable mais so ba travailler pour ngote miracle moko ezate pour na dollar ekita na kata mboko. Monsieur Anissé Loleka tozana na kindoki politique émission na biso d'actualité pe d'analyse politique de l'autre tozoloba les campagnes élection depuis ba évêque baloba ki mambutu mbutu continue na opinion politique pe opinion internationale élection recensement réforme nyonso wana ya bino likanisi ezani. Président de la République Félix Tshisekedi hein yona bisa madame avant qu'on réponde non na eloko wana il faut qu'on soit avant président Félix Tshisekedi à la président de la République en 2018 il était le seul oyo andimaka keto kende na ba élection na machine à voter mais ça bande ko ebele ba boyaka machine à voter mais président Félix andimaka bi que non machine à voter to kende nango toboyi ba reporter élection toboyi to kei abattre bango tout abattre Fayulu ako battre Shadari ako battre ba Mokia ako battre ba candidat nyoso bazala kawana osomona andimaka basango basali rappel ba obligé na bango te c'est constitutionnel c'est connu. Balobi que non ekosale makaka 5 ans après toke na ba élection. Oui, 2018 en 2023, élection ekosala na 2023, c'est le moment bato bami pesa na musala ba se préparer pour une élection en 2023. Félix Tshisekedi le pouvoir en marche ils ont préparé pour na président Félix na 2023. Ebele bazo be alikambe tali recensement pour na ko yana zo kende. Président de la République Félix Tshisekedi, il est prêt à telle élection dans le mois d'avril à Koleka. Parce que oui pourquoi Koleka? Il faut na biso maman journaliste. Recensement zala ezalate élection ko en 2023 pe Félix Tshisekedi a combattre na 2023. Aucun candidat au yako battre Félix Tshisekedi en 2023 à cause à la tête à part Dieu le créateur. On a dit sur Kanga yango. Pourquoi? Parce que le président de la République balingi mingi na population. Il est aimé par les 400 et quelques tribus il y a RDC. Azaina nous aimé et pas na Tata Nzambe, aimé et pas na Lucifer, aimé pas na population nyo sur RDC, aimé et pas na bateau so pe basi bakufa balinga Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que Félix aye kolongola mboka na kati ya molili amemi mboka amema mboka na kati ya lumière. Aolongola mboka na kati ya boumbu aokota mboka na kati ya kimia, esengo, social, sécurité, agriculture, économie stable, dollar ekita. Nde musala oyo président Félix azosala na kati ya mboka. Aye koluka gratuité enseignement. Pourquoi? Azobundela nde biso peuple congolais. Akosala mandat na ye ya kokende. Mais akotikela biso biloko ya malamu. Akotikela biso ba agriculture, économie, santé, éducation, gratuité enseignement, état de droit, akotikela biso biloko wana. Parce que président mususu akoya na sima. Akozaka na ritimi au président Félix atikeli biso. Soki président akoya wana ke akozala te na ritimi au président Félix atikela biso
tokolongola ye. Bino ba cash topé en marche Le pouvoir en marche boza déjà prêt à repasser le président de la République par nani majorité parlementaire il y a solo pe malonga. Na ebisio la grande province de l'Équateur, parce que moi je suis de la province de l'Équateur, territoire Bikoro, secteur Elanga, ville Mbandaka. Je suis de la grande province de l'Équateur. La province de l'Équateur, balobi baza prêt. Yakopé sa présent Félix Tshisekedi pouvoir na 2023. Pe baza prêt. Yakopé sa présent Félix Tshisekedi pour majorité na gouvernement pe na parlement na 2023. Tout ça prêt. À telle élection en avril 2021 président de la République a ma président de la République parce que le pouvoir en marche. Tout ça prêt. Tokopé ses pouvoirs. La grande province de l'Équateur. Bakopé ses pouvoirs en 2023. Tout le monde a eu élection, tout sur la Ligue de justice. Le président de la République a qui le peuple, le état de droit. Le lo tout le monde a kolanda ya justice na bato ebele ya régime akalizo salema. Ndaki Sandeko Kalev Mutombo azali bongo le lo azomona na te famille na lancé SOS. Amona diabe azana kaka okaza ya. Akeno mona via kitenge no. Webi ngote. Oh. Azali na ye Kalev azana ye. Hein? Azana ye. Mais il faut n'expliquer dans le locaux. Kalev, ce n'est pas n'importe qui. Hein? Azaki numéro 1, il y a Aner, dans l'ancien régime. Ce qui justice bengiye à répondre. Ozomona, Azaki mutu munene dans l'ancien régime. Mutasinda o asimbaki renseignement nyonso ya mboka ezaki ayabi renseignement nyonso ya mboka. Très bien parce que awumeli wana. Pour moi, Nakosenga akende à se présenter dans Ndenya Malembe. Justice. Selon il va dire na ya zobanga azala victime ya complot, azala victime ya ba règlement de compte. Te, ya on te biso que non Kalev azalaki mutu munene dans ancien régime. Peto yebiye très bien parce que aza mutu asimba ki renseignement. C'est-à-dire ANER, agent national de renseignement. Mutasimba ki ANER nyonso ya mboka ezaki ye. Aza na ba secret mususu ya mboka. Ok, ti lelo aza nango. Pour moi, na osenga bisika baza ba protéger na bien. Ba protéger bien. Ba protéger bien. Pour moi, kutu na osenga akuta na président de la République. Donc ba poursuivre été. Te ba poursuivre vraiment. Akutana na président de la République. Bon, soit, oui, tu as la président de la République qui te met akutana na procureur de la République. Parce que batin de la qui est convocation. Aya ko se présenter. Azo banga za la humilier. Bon, na éviter pourquoi azo banga za la humilier parce que justice sambisete ba bengi onde yaka oya ko se présenter. Tanga zo kima eza malamu te ka kima. Akenda se présenter ayeba motif nini ba bengeli. Parce que comme le coup la chasse aux sorciers chaque fois ils a ancien régime ba bengi na justice ou kuna ba bengi na justice. Bino pe bozo c'est la tête que un jour comme la bino zonge la bino. O mana bisioni kana likambo no zoloba likambo ya monsieur Kalev. Justice oui. Akende ko se représenter na justice. Ba bengi ye ba inviter ye ko inviter akende à répondre na appel. Nda parti akuna akoyoka nani afundiye. Pe motif nini bafundeliye. Peuple nyane akoya bakosamba akokimate. Eza comploté c'est là. Non non, eza justice mutu et puis que justice est indépendante. Oui bien très bien. Justice est indépendante. Akenda répondre na appel ya justice onde babengiye. Akenda kimate azana ye na ebi akenda ikokuta na vie kitenge. Yesu. Akiokuta na vie kitenge. Ayebi pourquoi kende kokuta na vie kitenge. Mais akenda répondre na appel ya justice. Hein? Nde apartir wana akoye banana fundie pe pourquoi ba fundeli pe plaignant komona na bakosamba. Toujours continuer voilà. Émission na biso kindoki politique tout na deux dossiers to lo belango mamba mingi likambo etali zando.
Zando et boti ba problème ti président de la République yemo kwa kitu sur terrain pour ko asenga ba réhabiter Zando. Lelo bino na ngabu na bino likambo Zando o elesa ka mabota ebele na mboka na biso bino kuna na mboka na ngambu na bino pouvoir en marche bozo mona likambo ndeni. Bon, na likambo wana pour moi oui, naza pour parce que le président de la République a jugé malam. Oui que Zando komaki bo soto avant tous indépendance, oui, 2 ans de Zalaki, bandana ba 60 tina ba 80. Zan de Zalaki, talan zela roakading, makadam Zalaki. Ke mutakuta na mutuka na ye, aye auti bisika vandaka aye ko somba biloka garé na parking, asisa sombi biloko na koti na mutuka akei. Nzela ya kato, nzela ya itaga. Ezalaki malamu, metale onde baby. Ozomona. E baby makasi. Pour moi, nous sommes d'accord avec la décision du président de la République à Saliwana. Gouverneur ya ville, Ngobila, bravo. Attendez, bango ba wenze belé. Attendez, ba wenze na 24 novembre. Weza na rai. Attendez na Kabinda. Attendez, ba wenze bisike belé ba kende, ba somba ba espace. Ba kende, en entendant ba bongisa Zando. Bazo bongisa Zando pour intérêt na biso moko. Obi ke Zando mukamusu na leka na Zando na moya komelata ma ezate bo soto solo responsabilité on eza ya nani po ba mama ba pesa ka mbongo na bango chaque jour tike ba futaka Zando kota combien pourquoi ba bongisa Zando te fallait président ye moko longwa na ebonga na ya kitati na Zando pour que Zando le bon non moni il faut ko ba a bien na okaki ba nani monsieur Hassan ye mutande ko diriger Zando ande na yokaki on ozomona natika komona mikanda bo temela ndeko kango soki ezalaki bongo eza mabe ndeni mesasani yako kodirige Zando mobimba azozwa babiloko nyonso mbongo nyonso ekotaka epa na ye mpe foti mosusu naopesa na epa na ancien gouverneur André Kimbuta mpo atikelaki ngobila charge mingi charge ya basapin oyebi basapin ezalaki tala bafulu ebele na Zando bafulu boyi basapin salite bosoto atikelaki ngobila charge ebele ngobila nano coup de chapeau pour na gouverneur ya ville Kinshasa na oyo azosala aye pona kosala eloko babengi kini bopeto eza malamu azotia bopeto pona congolais nyonso akuta ata na province ni akoya na kata Zanda kosomba biloko ni akozala na kimia azoluka intérêt peuple congolais ozomona bravo pona décision wana eza malamu pour moi vraiment nazosepela nango bamama oyo bakangi Zando bakende basomba ba espace bisika eza ebele bateka pona moi un moment donné so basisi kobongisa Zando bakozonga na bango bakoya koteka problème ezate to si c'est mission na dossier ya vaccin COVID-19 AstraZeneca kota hina mboka na biso alors que mboka mususu déjà banda ko lobelango que ezo boma ezo sama comme belé donc koti awa après quelque temps ministre a sursoir utilisation nango bino mona ki on eteni yokana biso eteni logondo soki a suspendre makamba parce que na lobela kiye na leka na bitandu ikana biso eteni logondo bete logondo oyeli bato ba vaccin oui pour malade ezobeta bato na kati ya monde mais il faut yeba eloko mususu ba conférence eteni logondo asalisaki ba conférence ite expliquer bato ba avantage na ba désavantage ya vaccin wana expliquer bato te normalement sensibilisation ngai bandalelo il fallait de sensibilisation il fallait salema na ville à Kinshasa te il fallait salema na ba province nyonso 26 province nyonso na ba ville nyonso après ba expliquer bato avantage na ba désavantage ozomona voilà c'est ça mais le corps à suspendre ngo tanga ko bandela on a ça l'appel avant peuple congolais azwa tonga wana eteni logondo ye moko nano azwa nano tonga vaccin na président pe yo kana otangela o eteni logondo azwa nano vaccin ya covid tadi to boy oba kende koluka ona ba bendika il faut to mona ebimi na molangi babuki yango bu batie tonga babenda ona serengi tititi biso moto mona na kozalana na mona batubi eteni logondo so batsisi ko tuba eteni logondo bazui président de la république na mama Denis batubi bango bazui président assemblée nationale Mboso batubiye bazui Bati Lukwebo batubiye bazui Mate Fayulu bazui Jean-Pierre Mbemba bazui Moïse bazui batu nyonso batubi bango pourquoi batoni bakotuba babanda na liboso pa bakonzi
Pourquoi babande pas bakonzi? Parce que nasuka mbula tango bayaka kokabola basoso bantaba baloso bamosolo na bango babandaki pa na peuple te, babandaki pa bakonzi likolo. Loko babandaki pa bakonzi, loko pe vaccin ye babanda liboso pa bakonzi. Soki basise pa bakonzi total ata 3 mois 6 mois réaction nango nakata nzoto na bango après biso te kwa kozango. Soki bango bazuite biso moi peuple moi to zango ezate abo bien. Anissa le cas aussi c'est émission na biso mokona lelo. Merci beaucoup na ndengo ndima ki na mitu na biso kasi lo basuka ezani pona mokona lelo. Bon moni matondo mingi na ndengo ya mbinga nakanisi moi minute mibale pona moni ke non tosi si de émission. Na yoka ke loko bato balobaka o bakanga Kabila akende na CPI bakanga Kabila ke na CPI. Mama journaliste ma pardon na ba technicien so na ya nulaka ne loko. Loba papa. O Kabila kende CPI Kabila ke CPI. Webi ke CPI ba mite mama be minde ba mite mama be ba bangwali minene mi bi. Pourquoi na lobe loko wana? Sarkozy aboma président na biso africain président aboma Kadhafi président ya Libye. Alors, on a la télévision, puis monde mobimba baby que non, Sarkozy mutaboma Kadhafi. Mais CPI tika la cotine de la mandat d'amener. Atika kokende CPI depuis Kadhafi a kufa. CPI ba mite mamabe, injustice munen. De Obama aboma Oussama Ben Laden. Aleka na ba télévision a lobika boma ye, mais CPI etika ko senga ye. Mazaki terroriste. Yo tozo kende. Aboma mutu. Ozomona la vie humaine est sacrée. Aboma mutu atika lo ke CPI. CPI tika ko senga Obama te. Peuple congolais fungola miso yoka likambo. Pe fungola matoyi. Yami Sato. Donald Trump abomi général iranien. CPI etiki ko senga Donald Trump te. Tant injustice munen. Na Syrie, président Syrie Bashar al-Assad asali ba génocide na mboka na ye. Atika o ke CPI te. CPI etiki ko senga ete. Ngai na mona pe na moni CPI oyo basalela kango po na biso ba africain pe na mona ngo eza CPI te ezali CPI ezola kisani coup pénal contre les autorités africains na sengi boy na peuple congolais to protéger kaba ancien président na biso Kabila azali le premier président vivant en mboka na biso il faut to batela azali bibliothèque monene ozomona to protéger awa na mabe ya Kabila na malamu na ye il faut justice mboka na biso moko ndela ndela Kabila to batela Kabila mama journaliste osomona to batela ka ancien président na biso batebele bandalo ba télévision Kabila boma Kabila salabo Kabila boma Kabila yo azanvi bale kisakasi ba vidéo na ba télévision place Kabila boma mutu poto boyi kelelo Kabila soki tata Nzambe abengi Kabila bato ba bimisa biso ba vidéo ya lokuta eloko na to linya ngote osomona Kabila azali premier président Yabiso vivant. Azali sénateur ya liboso vivant. Deuxième sénateur et qu'on a fait Tshisekedi. Toba te la ancien président na biso. Osomona. Premier sénateur za Kabila. Deuxième et qu'on a fait Tshisekedi. Toba te la kabango tomona kabango bazala vivant. Bazali le grand bibliothèque mboka na biso. Le pouvoir à marche na cause na problème de conseil. Il faut que mon ancien président Joseph Kabila na mona le futur ancien président Félix Tshisekedi bango bazaba bamba. Il faut tout ça la ancien président na biso. To kota na complot mindele te. Minde baza ki ndoki ya mabe ba mitema mabe balingi vraiment pona nini. Biso to teka ba président biso ba kena CPI. Lelo bakanga kimbemba, bakanga lelo nani Barbo, bakenda CPI. Est-ce que ata sans faire na caisse à l'état na RDC na Côte d'Ivoire et kendate. Lokola so bakangi lo Kabila. Yeba 20 secondes. So bakangi Kabila. Tozata sans francs na katamboko. Pe minde ba mitema mabe. So bakangi lo Kabila ke CPI. Bakosele makambo. Basala katuke non baboto lande Kabila mbongo na baboto la été. Eza mbongo wa Kabila na famille na mbongo abiso RDC. Ozomona siko. To batela ancien président Joseph Kabila. Pe to batela pe le futur ancien président Félix Tshisekedi. Parce que ce qui pouvoir ne sili. Mindele bakolukaka eloko moko lokuta po nini Félix pas que prison. Ya on to boyi peuple congolais na salle appel to protéger ka ancien président na biso. To garda ka bango bien bazali ba grande bibliothèque Mobutu akenda Kasavu akenda Musa akenda
Kabila ndeto tikali na ye, pe Félix ndeto tikali na ye, le fiti oya koya lisusu, oya koza vivant to ebite, soki tata nzambe alingi, ndeto koyeba mususu na koya meto bati ancien président biso, eza eloko moko malamu. Mbele na yo yokani monsieur Anissé Loleka, merci na ndingo ndima koya na mituna na biso. Émission na biso esili peut-être que tokozonga mbala sima pour. Oui, na sengi kana peuple congolais. Le peuple congolais ba ça la confiance quand na président Félix Tshisekedi. Ba soutenir kaka vision président de la République. Félix Tshisekedi daza mutema malamu azoluka ke mboka ke liboso. To soutenir vision na epona mboka ekende liboso. Peuple congolais tonyo kwa maki mingi pona insécurité, pona social, pona économie. To soutenir vision président de la République oya azoluka po etemboka na biso ekende liboso 2023 eza bientôt. Yende mutako gagner ba élection. En sécurité, on est en nous rappelé. Mais monsieur, merci na équipe technique qui me connaît et puis merci na téléspectateurs nanga nyonso partout dans le monde. Nazomo na ngozo kominanga merci beaucoup milanga na Naomi Mpila sur compte nanga Facebook et puis na numéro nanga est affiché juste na ba écran na bino et na lobakata nyonso qui mia na mabota na bino. Tokuta ni mikoleza ikoya. Zelatikaka.